Bande konanga, épisode ya lelo, eza à propos ya ba rentrée de classe. Siko esengaki to sololisa ba parents mususu à propos ya rentrée de classe ya bana na bango. Landanga s'il te plaît. Bande konanga, nazali awana papa Dev, pe papa Pitchen. Première parole nabiso, eza ponaye, s'il vous plaît. Nga naza papa Dev, papa Nasara. Donc naza très excité parce que moi nanga kokota na première maternelle. Donc école libéré biso. Ya. Totalement. Ya donc natiki appareil na père nanga Pitchen. Ok. Siko tokomi makambu ya solo. Pas père Pitchen. La parole. Merci. Ouais, Moswen. L'actualité de la presse congolaise partout dans le monde. Mbote na yo, mbote na batu tout au bazo landa biso. Nga eza papa Pitchen, papa Mapassa, père double, des enfants belges, nés en Belgique, élevés en Belgique. Naza papa il y a petite nanga Afi, elle a 8 ans, c'est papa, bisous. Na papa il y a Lodia. Azana Et papa Nabiso, oyebiki bazaba mapasa. bon, faut azala na ba 9 ce qui bon, on dirait que ba 10 bon na cause chombo na ngana benga mère parce que yem ayeba mingi masolo ba anniversaire Mama bon. Toko tisaka boy hein.